kufipo mutu so akufi somo neti na ndako so mutakufi obi ke baba noganga somo wana ngana oyeba ki mutakufi a to limite ça nini toke tala quand même to sunga ba donc ezaki silence absolu na batu bazaki na ndako na se bayeba ite est-ce que akufela ki na ndako peut-être asala ki kasi yango na zolo bate très bien est-ce que akufela ki na ndako te toza na vidéo bandeko na ye mwana musala wa bandeko ne ku bazala wana te mais mwana musala na ye wa vandaka wana très bien azo préciser ba détail bandeko balobi mama chala mwana kufaki banda 2 heures babengi bango te bo informer bango te bango na batongo bazo information pe na internet. Oh, signala ki bango te que papa Claude Machala signalé bango te bazo information na internet à partir internet babi baya sur place na ndako tango baye bakuti ba jour ko bande kwana to pesa bango raison de ni baza famille te yo pesa ben connait raison famille zolo ba version mususu to la na version à famille peut-être demain ou après-demain vérité mususu ko bima mais pour le moment, nous avons une version où nous avons une famille. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi la système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bo pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux.
Voilà, Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, les choses ezoko le kamalamu te page noire oyo ekoti na musique ya mboka na biso, page noire oyo ekoti na Congo na biso. Qui est derrière la mort ya Maman Tchalamwana? Est-ce que Maman Tchalamwana va bomir? Est-ce que Maman Tchalamwana a koufi liwa ya malade? Qui est l'auteur? Et qu'est-ce qui se passe tout autour? Il y a liwa ya Maman Tchalamwana. Biso a to sala ka ba analyse. Ka ya makambo bino bochela ka biso. Ka ya makambo bino bopesa ka biso yango to luka kokinde ko sala ba analyse pour aider le mal compris aussi. Maman Tchalamwana, après sa mort, même pas un jour, des choses graves, des révélations graves. Et comme Kobima, pour la mort de cette maman. Oyo Azali icône. Oyo Bisonio Soto Yebi, la reine ya Moutouache. Oyo Lelo Soki Moutouache et ont valeur na mboka na biso, c'est grâce à cette maman. Liwana ye. Et sa famille réclame. Ndeko na bango a se retrouver na mort. Ndenge nini sa pour ota bango ba yeba. Makamwa minene eza bandeko. Priez aussi pour nous qui faisaient cette émission. Mais nous savons tous que le bon Dieu aza liboso na biso pe sima na biso. Parce qu'il y a des révélations graves. Otoko tiaka juste ba audio na ba vidéo ya makambo oyo et leki depuis la mort ya maman na sikoyo ce qui se passe. Alors c'est chaud. Le meilleur fan, je vous salue. Président bébé maman Nathalie Nana Mosibou parce que bino na kozanga ko dédicacer bino te tata po Fapekato Jenny Beta industriel na kozangisa ko dédicacer bino te Angelos Karwan Angelou Yanzambe Bertin Konde ya ba Bertin un homme bien maman Bijou Ketani maman ba 90%. Ah mon côté azalo kola yo maman Bijou obunga na papa Jean-Pascal Leka. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga na benga kaye Maman Zozo la cour suprême étage à Souka. Ah, Maman Deborah Lubanda, maman ba surprise. Hein, surprise ndeko monango ezalaka Maman Zozo, hein, Maman Deborah. Ba meilleure fan, Angelos Karwan. Fatou Dukonti, Makia la Kumba, Solia Bambemba. Hein, général KS. Maman Mapassa. Maman Madeleine aussi je vous salue parce que zali parmi ba maman na ba papa voilà bango bato balanda kabiso bango bato basunga kabiso na ba partage na ba like des fois aussi na ba commentaire biso tozala ka reconnaissant il y a obino bosala ka bandeko balandi Top Media Télévision maman aussi maman nanga Fifi Wechi la star. Je vous salue aussi Fifi Wechi et puis un grand merci na ba bino nyonso ba bokota la biso ba nyonso ba kolanda biso ba mbote na bino bisika ezo bino un grand merci à maman Yvette Mbangu ya ba maman Yvette ba abonné nyonso à Top Media Télévision to linga kabino mingi par rapport à mon solo bozo sala. Mais cette question je me pose toujours. Ce qui bande ko na biso ba kufa ka place ba kendaka ba yoka ka makambo yo eleka ka après ba mort na bango. Pona koloba un mot. Maman Tchalamwana à peine autokufa. Makambo a pas si boy pour nanine. Non, je comprends. Tout un chacun a son problème. Mon tout ça a un problème naïe. Famille na famille pe bagana ndenge na bango. Elle s'appelle Sarah. Comme d'habitude, tout ça la cadeau analyse na biso. Tous au moins 30 petites minutes au solo la Sarah. Mbote. Mbote ndeko tadi. Santé siko ça va. Ouais, kitoko, très bien. Namona yo kenda bena ba matanga te mais aujourd'hui je te vu toi descendre tinanda comme match à la moi on a téléphone na yo ozo filmer sentiment wana émotion wana goût wana eza dit à quoi parce que c'est ma match à la moi ou bien ezali par rapport ya ba décret ya relation au Sarato la personnellement azala kinangona chala moi. Rien. Et ça, même pas par rapport à ma relation. De vue comme ça, on ne se connaît pas. Très bien, très bien. Ok. Premièrement, avant la banda, mes condoléances d'abord, na famille naïe biologique. En tout cas, courage na bango. Et côté à bande, on a besoin d'artistes, musiciens, moi quoi, Chanmark et ça. Mais mes condoléances, on a besoin de journalistes parce que na batu bakanta to kenda uzwa matière. Très bien. Mais sans matière, toi, tu as un caméraman.
Tanet Mike Lokamba, il était sur place. Mazia qui a 2 caméramens na monteur na voiture. 2 caméramens, des monteurs aussi. Si ko point ni tatika atinde ka bango que 2 caméramens, des monteurs bo ki ne bozo abelema bo sarani boko tisaka. Donc volonté wana ya mutu ka longwana ndaku na ya za pe na mamba sala obi ke telema na sa moi. Na sa moi nzete za te. Bisonya soto ziki neti ngam ndabo na ocho pakola crème soleil babenga oni anti soleil. Yango wana. Donc pour sopena na sentir qu'il a bronzé na moi. Ozo comprendre. Et ça pour na ba vue parce que ba vue ango to beta ba 100 000 te. To beta ba 1 million te. Là on dit que no bronzer pour na 50 vite. So 50 000 coûte pe ko maté tam c'est tout ka ba 2 000 ba 3 000 ba 4 000 ba 5 000 nazik c'est lo nga bon délivre encore que ozana un peu image et yé ba seni ba monter. En fait pour na ko kende matanga ya mutu tadi ezaka te foboye bana. Ils ont rappelé considération oyo considérera mutuana et puis mutuana za nani. Voilà. Premièrement na mboka na biso to na domaine oyo azo sala et puis deuxièmement mutuana za nani et pas na yo. De tous à la raboye à part que journalisme tous a pe ba fanatique à batumo boye. À part cause à la fanatique à maman chala mwana na so ipena na télémaki na kendaki tikuna et ça parce que tous en a ba légende d'hommes et belé na musique à Congo. OK. Mais ba bijou ya ba légende ya bana basi t'as dit ba komi ata 5 te. Ba mama Pongolov ba kenda, ba mama nani ba kenda, ba mama nani so ba kenda. Donc na ba génération na bango to tikali toko tanga ke to tikali na mama Chalamo, to tikala ina mama Chalamwana, to tikala ina mama Mbiliabel. Sikoyo mama Chalamwana akei. Donc c'est que to tikala na légende obemoko mama Mbiliabel. T'as dit ngana za mama. Ba musicien de baza ya mibali bazé belé, ya basi bazé belé te. Tozaki censé obattre la bango. Voilà pourquoi je me suis décidé na télémi le roi moi si kokende ko sponga soutenir ba misia basi ko soutenir légende na biso moko ya bana basi kabolama wana ensemble avec sa famille na bakite chala mwana kufi waya omba potonga beinga waya batutu nakende kaka na tongo na bongami na commis sur le terrain donc premièrement ils a considération na zaki nango et pas chala mwana le quoi légende ya bana basi ya musique à Congo. Et deuxièmement, c'est parce que Azamwasi. Très bien. Troisièmement, OK. Eza Nazafan naï. OK. Aya na style moko na musique na ebite soki yemoko déjà assez permettant le bakaya na style moko ya mutuashi. Yemuto aza reine nango yemuto. La reine de mutuashi. Tala. Omoni ndenge ba vie na biso wana ba bakotisa bachacho bachala mwana pe ba bato fala itolobela bango na musique à Congo ba memi 1+. Omoni ba musicien na biso tout ba emba kande moto ebe déjà oyemba bolingo oyemba mwasi ça mais chala mwana yana sans complexe hein sans complexe t'as dit ce n'est pas facile ya ko convaincre ba toute une nation oui. Muto aza muluba te neti nga na muluba te mais na linga ngo soka e bani na piste na obina très bien et puis na oyemba ngo kana omimeka bongo mais na linga ngo sikoyo yebisanga ti dans musique ya pasi kokotisa batu na po ya musique na yo bato ba baluba te ba oyoka te oyebi pasi nango siko chala mwana ozo imaginer que na Côte d'Ivoire ba bi chiluba te maza aza reine na Côte d'Ivoire wana asali ba succès à kosakana te hein to kota na na vie professionnelle na ye asali ba succès à osakana te sko ba succès wana osala ngona français te na chiluba lelo to mona ba fali ba yemba na français pour na ko convaincre international batala ye lingala pour na communauté na ye mais sko tala mwana mwasi wana français te lingala pété chiluba na ye kaka ba concert azobeta na ba Côte d'Ivoire wana à l'époque ba président ba tondi chala mwana non complexe sans complexe chiluba na chiluba na mabina la reine de Mutuashi donc azapenda légende t'a dit aza légende dans ma sécurité très bien azapenda légende ya ma sécurité et soki azaki mwana mobali selonga na ngana cha ta numéro 1
parce que eza musique ya ye moko tadi omoni Bokechu azoyemba na kimongo mais akoka ko réussir toute une nation te la plupart ya bato bazo ki soutenir Bokechu avec biso moko biso na biso bangala eza rare mona muluba mutu moko boeto ba ivoirien yebisanga ke ivoirien e ba ki mabele elisi ata na ndenga sango otala ino ndeni mais ivoirien ayeba chala mwana très bien chala mwana obeta ba concert kuna chala mwana obeta ba concert na poto aloba na ayemba na français te ayemba kana chiluba très bien succès ne nyonso carrière ne nyonso eleki na chiluba na langue na ye quelque part azapenda baoba alors natali ba titre ponga natalaka mutu natali siko ba titre na ye ba considération na ye wana nyonso non fona kende très bien ozoki sango wana nano ya liwa ya mama chala mwana ndeni parce que totikali koyoka teke aza malade mbala moko liwa yo zolaki yango ndenge nini nazo on a page ok bon nga nataka TVT nalo wanganga nala na téléphone nalamuka na téléphone très bien dans la muki elo aliboso na contrôlera YouTube na page tant on a contrôlé tant ezala tadi je me suis excusé ezalaka tant na ezalaka na discours kutu mokonzi mboka pe akoloba veillez m'excusez, comprenez mon émotion. Jamais. Tant qu'on a la mouki, habite na contrôler nos pages, j'aime sous ma camo, côté na bouton, on a au courant. Na côté na page boé, page à l'bosso na kutane na ngoya décolliser. OK. À mon publication. Ngabi déjà décolliser à cause ça ça biso ba GOT. Na côté YouTube, na côté Mamu National au ça live au Afrique du Sud. Ngabi c'est sérieux na kota scope na ba page na ebi ki info so ebimi kuna eratakate na checker na moni ke oui akufi très bien mbala mo na poster na bandi ko Lukasko adresse na e ba azara na au commandement bon na komaka au commandement so ta komi au commandement non tout non na bengi deliver komi apo me na komi pembeni OK na ozela tangu deliver tout se diriger avant de se diriger au mapa benginga ça veut que maman chala mwana kufinga bina kuna nzela na okikuna OK ngape na okikuna so comme liboso so ba image na ozwa pe pa na ngana esenga bino nde batu ba to sa bino ba mona bino bozara na valeur bata télévision biso ba o bata internet ba mona biso ka bata maboma mais il faut yo monsa l'effort ya très bien nde kokoma to koma ina matanga. Merci beaucoup Sarah. Maintenant il est temps tout le moyen tout solo là par rapport au déroulement ya matanga oyo depuis la disparition de notre maman Chala Mwana. Yo yebi très bien que maman Chala Mwana a été mariée d'un homme aussi public na kombo ya papa Claude Machala. Te na yebi te kazaki marié. Yo yebi mobile ya maman Chala Mwana te. Te koyeba mobile oui. Koyeba kazaki marié na yebi yango te. Mais au moins tu connaissais quand même mobile. Ke mobile maman Chala Mwana ye. Parce que moi sina mobile ba komaka mobile ya ndako moko na ndenge. Oko ezalaka. Moi sina nga mobile nanga ba komaka tango loba mobile na ye oyebi kazalaki marié. Marié komaka tango batu babalani. Mais déjà na mibeko mboka na biso déjà ba fandi plus de 6 mois déjà place moko ba considérer bango lokola ba marié ba considérer bango lokola mwasi na mobali yendo zo apprendre ngame onga na yebi so ba balanaki to ngai to yeba na communauté ke papa abali mama lokola nga na yebi na ngango te mais na yebi quand même ba mwasi na mobali. Très bien. Lorsque tu regardes cette configuration nanu ya précision détail ya liwa ya mama Chala Mwana ya seki yezana batu mesusu to sala ba analyse parce que yo zala kité nga pe na zala kité bande ko ebele pe ba tala biso ba zala kité mutu do zala ki ezali kaka nzambe na mama Chala Mwana na mobali na ye o atikali vivant. Lorsque les gens racontent que maman a kufi na ndako batu mesusu bazolo bake akufi na hôpital ba misusu pe baye to moni ba vidéo to koma na place on na osenga vidéo na ba ochela biso famille réclame que
baye koyoka ke ndeko na bango azali na morgue sans pour autant bayoka ke ndeko na bino akufi tozana ye awa tolinga to mema ye na morgue yo koyiko ça do analyse ni bon babe lobi nga na oyoka ngo penza te nga na oyoka o ebimi na munoko bandeko na bango très bien mais ba o journaliste à ça l'émission non parce que tozana ba émission awa oyo mwana musala ya mama chala mwana azolela ke nga na kati ya ndako mama kufi likolo botikali ata ko informer nga te na sutuki ka ba okende na ye morgue nde ezalaka ke toza na ndako boye mutakufi en étage nde toana ndako boye so mutakufi toko alerte batutu bana kati ya ndako très bien bomata parce que eza somo déjà liwa c'est somo bomata mutakufi siki funa bana balamuka batutu balamuka ata na bande kosola na famille wana te na ko informer na ba voisin pe ba olamuka parce que batu da babandi kolela batu ba voisin ko ba yeba ite ba yebika na tongo ka kufi po mutu so akufi somo neti na ndako so mutakufi obiki baba ndoganga somo wana ngana oyeba ki mutakufi a to limite ça nini toke tala quand même to sunga bande donc ezaki silence absolu na batu bazaki na ndako na se ba yeba ite est-ce que akufela ki na ndako peut-être asala ki kasi yango na zoloba te très bien est-ce que akufela ki na ndako te toza na vidéo bandeko na ye mwana musala wa bandeko ne ku bazala wana te mais mwana musala na ye wa vandaka wana très bien azo préciser ba détail bandeko balobi mama chala mwana kufaki banda 2 heures babengi bango te bo informer bango te bango na batongo bazo information pe na internet oh ba signala ki bango te que papa Claude Machala signalé bango te bazo information na internet à partir internet babi baya sur place na ndako tango baye bakuti ba bandeko na biso ba journaliste baza image à morgue wana bimi ba journaliste et puis so ke pa adoywe au mona image à trouble salama ki na ndako a chala mwana très bien famille a chala mwana basa ki trouble wana mobai ne na kati bango baye bakuti ba journaliste près nde ba journaliste ba répondre bango oui mama chala mwana kufi babando silika batala boye corps ici qui est mort depuis 5 heures bango ba yaki 6 heures comment ko benga bisote mutakufa ki banda 16 heures corps banda 2 heures pardon banda 2 heures donc oye na corps pour sali makambu nyonso bango ti bakende mort mama chala mwana de ya bakotisa ki kala do ba moni pe corps te oh là atiki pe consigne mutako tata mon accord te tout ça inventé très bien bandeko balandi télévision zali radio te obe comprendre asko otoyo ki version ya bandeko ya mama chala mwana très bien lokwa bango baza bandeko lokwa bango nde bavandaka na ye bango nde bayebaki moi to ça la commentaire sur yango exact moi pe to loba il paraît exact pour bango nde balobi moi to benga ngo pe preuve to luka preuve exact parce que bango moko bazolo bango na kolela avec conscience très bien donc voilà liwa mama wana nzambe kamtaye eza un peu compliqué mystérieux nzambe kamtaye parce que liwa ya moto bozaka na ye so akufi il faut ka somo songa na bomi yo na yoka somo te mais soki okufi nga na yeba iti fo na yoka somo mobali na ngai mwasi na nga tala tadi okokata bilamba na couloir o banjo belela ba voisin boya ozo comprendre mais on t'a kufi c'est un homme aussi peut-être à Tchaki qui mobali à garder aura pour ne pas à paniquer mabe ezalate liwa ba garder sous silence te mutu asa kufi akufi très bien oyebi que tant regarder silence et tourner contre yo et ko tourner mal contre yo famille ya mutata basolaka te tango likambo ekomi fo benga bango aza bandeko na ye aza mwasi na yo aza na famille na ye faut informer bango kita bango nde soki bakoya te on s'en fout mais yo informer que moi na bino aza suste c'est tout. Merci Sarah. Nakanisi nakosenga batela biso nanu audio oyo ou bien vidéo oyo ya mokie ya famille
ya mama Chalamwana oyo bazo ko déclarer nzoto ya ndeko na bango nde komi na morgue, mais au moins tozwaki déjà ndingisa ya papa na biso Jean-Marie Kasamba o tozalaki na ye wana na résidence asengi biso presse nyonso tosala image ya malamu ya mama Chalamwana, information ya malamu ya mama Chalamwana. Aboyaki ba filmer papa. Non, il nous a donné l'interview. Mungai nazwaki interview ya Jean-Marie Kasamba. Ah, Jean-Marie Kasamba, Claude Manchal. J'habite pas les quartiers. OK. Papa na biso o na lobby Jean-Marie. Donc Jean-Marie, il avait dit président. Voilà, tout ça la image ya malamu ya legende oyo accueilli information ya malamu. Voilà pourquoi nous ce que nous faisons les analyses ezali par rapport ya na cadre PK ya mosala na biso pour ne pas saboter le corps, l'image, mémoire ya maman oyo azoko mériter respect. Alors tokozwa élément oyo ya famille Sarah soki moi ezali tozwa élément wana ya famille d'une façon aussi que cela est accompagné émission na biso oyo tozoko sala par rapport ya ba dire ya famille oyo. Donc voilà, c'est un peu c'est comme ça. Tokati et puis on se retrouve tout justement après pour tous les éléments. Moi c'est na bana okipaka bango te yako bana ki Mario e pa Chalamwana zela lelo bomi yo sepeli otengisi Chalamwana biloko nyonso totikali ba pauvre likolo na yo mashala Claude Machala okosamba na mukilo yo sisi tanzambe ko sala pona yo ka bana yo sundola bakotuna yo c'était bon nzambe semeki na ngaye akofie nzambe Claude Machala yeko chande kuna ngai na morgue na désert basinye mikanda nyonso ezalaka na famille ata mutu moko atikali ata mwana bebe akomona place bazokende pona nini yango atunite pona nini ata toza bizengi yango pe bakotele membo certain boba nzambe yawe demo ya souffrance toyekolela lisusu totembolena lute toza nani na space ya yana ye lelo Chalamwana kufe abele ninyo toza nani hôpital ali mama chika ilambela ngai ndakala na ya kolia mama ndakala ezaki ya nini yango zoseka kokotela morgue famille bokote aga kobomba ye ya kobomba Claude Machala yo tokosa pesa na tina lifebo toza bandeko abisana iso bandeko bango yo to bibie bandeko baza wapi mama toza kaka biso moko na bana na ngai abichala zana mutoko tele mele bisote na perde bakako chatala bana na morgue to yebite nzambe tomoni ete mama kolela pasi na motema mon artiste préféré, artiste tantine, artiste maman, maman motema, maman bokolinga mama mami na ngai buyani
na na salite. Na sa tu na minuit. Pas mais la bengi na 5 heures de so Alors, tout ça, la quartier morgue, il y a 50 conteneurs. Wambutu mbutu ya moke ezali na ngambo ya famille ya mwasi to pe na mobali mari ya mama Tiala mwana na kombo ya Claude Machala ndeko ya mama Tiala mwana ba ko simika ete baye na morgue baye ki kotika corps na ye na ba 4h du matin atiki et puis azongi mbalama on eza ba argument au famille zo loba donc bayaki kaka na ayaki kaka ye c'est pas normal. Ya recontinuer qui machala na etina morgue tina cercueil. Ah ya libulu recontinuer qui machala na yo. Chigola tata. Yo c'est là. Na pasi hein. On ça la Kishigolo tina morgue tina cimetière. OK ça Kishigolo tina cimetière yo machala. Émission d'ailleurs les kaka chaque jour. Atindaka. Mais pour la communiquer un message à communiquer. Na bengi so mami asa ni nyoso ko récupérer mami a biso nyoso ezali mais téléphone yango za maboko a Dieu merci. Ni ye frère de parler ko benga a refula appelé na mami c'est que yene ben attendre ana Dieu merci so a refula appel na de ba ata fait appel de ba ta komi a yamba te ko bino boza ke fond bayani na tongo kaka na tongo na fele kama yamba mutu azaki mama benga yo benga biso yamba na yebisi fasi na bengi a benga ye habita ta de benga ye o azana no 16 tansif na kufa ale toke pemeli nda zo ebisa ote akufa kina 23 heures nani azo ko désert o mete na ko gangela ye nepsi ko désert mutolo ba azolo ba peka zana chose tazik même mutoko depuis 23 heures mais pas Dieu merci on peut musala pesili les lots musala pesili ata bazaye oui pe bana mo ba futa ba ba na ba o ba za ko pekisa Voilà, nakanisi bolandi intervention à famille. Wana ezali famille ya mama Tiala mwana. Bande konaye moko na morgue kuna 50 conteneurs, vous avez vu. Ndenge bazoko déclarer, ndenge bazoko loba. Je suis intéressé na ba phrase ya mama oyo azolela makasi. Lorsque l'on est en train de parler na oyo azalaki papa bokilo ou bien papa bokilo na bango ke muto akufi depuis des heures o memi yeti na morgue sa bisoto yeba, ça veut dire quoi Sarah bazo réclamer nini version nini bango baza nango besoin parce que déjà ndeko na bango aza déjà na morgue. S'il faut analyser sur le propos ya maman. Non, quoi analyser sur le propos n'est difficile parce que c'est clair na maloba na. Très bien. Donc kota na kati maloba na été tout loba au-delà où eza yango te. Merci. Mais na koyoka aza clair. Il fallait qu'il va contacter bango et puis ça logique. Ozana mobala ozana mwana batu, ozana ndeko batu. Tango likambo ekomi ba signaler la famille. Très bien. Ce qui famille yete. Osali okoki osala. Poza mwasi na o. Oko vandi se bembe akufi si onta olumba solo. Tamio ki osani, oki otika na mort. Très bien. Vous comprenez. Donc ce ka kufaki, il fallait benga famille na yeke, na minute oyo mwana bino elle ne plus. Eza abosolo laka, eza abosolo la raté, eza balingara yo te pesa information. Bayeba parce que eza mwana na bango kakufi. Soki baye malamu,
soki ba été malamu wana to mema ki corps okendaki nango na morgue sans bango parce que sanga pe ba 2 heures wana banga bayandeni mais bato musu bayaka. Oui, mais déjà na 2 heures sans waliwa ba se déplacer même na ba moto ils vont venir. Dans ces cas peut-être on va se justifier mais normalement ndekwa mutu ba memaki na morgue bongo. C'est que moi je me pose t'as dit logiquement t'as dit au moins logiquement ba memaki mutu bongo te. Je me pose aussi des questions. Papa bazela kapenza ebembe vandi bazela ba membre à famille nyoso baya bakende. Pourquoi babenga wapi mama leki wapi muto azande kona mwasi to sukola to sala boy to boy en tout cas yango epesi pasi na famille wana et ezotia moi nungu côté famille. C'est que moi aussi je me pose des questions. Papa Claude c'est un papa responsable ayebi mibeko, un papa très intelligent s'il faut que compter parmi bonne tête, des têtes bien faites il y a Congo, il en fait partie. Mais cette action na acte oyo et puis je me pose des questions. Akendaki morgue yemoko ou bien il était accompagné? C'est la question que je me pose. Si comme moi pena toutes nos questions na ezate poyo ozala kité. Ngape mutuna na nga ezaka ake siko mama chala mwana zata ilokwa babiso. Amema ki korwana. Yemoko tona moto. Et puis kolongwa likolo place akufela ki tina se. Tina mutu. Et puis à côté na mutu kana ndenge ni na moyeni. Est-ce que ezali te que maman akufa ki kaka na hôpital nde à partir de hôpital nde baleki na ye kuna Sara ozomona te que c'est bandeko bazoloba ke ezali makamu ya hôpital bakoki pe kozala na raison siko bandeko wana to pesa bango raison de ni baza famille te yo pesa ben connait raison famille ezoloba version mususu to la na version ya famille peut-être demain ou après-demain vérité mususu ko bima mais pour le moment nazala on a version on a zuka wana ya famille on a vu à moi na musala ba oyoka moi musala zolela na loba makambo wana mais version mususu c'est compliqué. Mais Sarah aussi en regardant cette famille tu vois pas que c'est comme si ça ne va pas ndeko na bino akoti ndako ya malili akufia ki et puis du coup vous venez avec des histoires pour na kufinga mobali wana gigolo ezala bongo so balinga kiote ezala na ka pona mobali ten so pe moi si balinga kiote ba ofinga mbali. Et ça vice-versa. Est-ce que c'est le temps? C'est que balinga y relation. Est-ce que c'est les moments, Sarah? Non, et ça moment. Et ça la marque. Et à capona papa Claude T. Et ça la marque. Surtout biso ba africain ba congolais ça la marque. Très bien. Ceux qui moi ça ku fait le mobile, ceux qui famille mobile balinga kiote. Ole bale la moi na ba bando fingo moi sindoki. Ndoki a moi si ndumba bomisi mwana na biso boyena boye, c'est comme ça les Africains. C'est comme ça. Soki ka belle famille linga ki ote t'a dit en tout cas moi na bango soka beli to akufeli na maboko opimindoke en tout cas ba ko traiter on a ba mo nyonso. Très bien. Donc eza tempo na bango peut-être pondé tozala bo so famille ya Diego linga ngate muto a protéger ngeza Diego. Très bien. Sko Diego so aza suste ba sanga o balingiti ba bando finga ndenge ba ofinga papa Claude Ndengwana po mutazaki ko cha bango kal basimba mobile nete c'était yemoko mama chala mwana elle ne plus yem tazako telemela dignité ya mobile nae yem tazako telemela autorité ya mobile nae personnalité famille moyen finga mobile nezate ba obanga ya osilika sko yaza suste ba ofinga ba obambe mabanga ba okangendo ki c'est comme ça belle famille soke lingi o teta dit suka nango ezala akaboye belle famille soke linga côté ezala soke kwa ki kota chala mwana Claude Machala mutakufaki banga ba finga chala mwana ndumba bomisi Claude Machala donc soki famille moko linga yo en tout cas mukolo likambo ko ya olieba lela bakosala yo chantage à suka. Vous comprenez? So talineti na ba propos nde bazolela wana totala. Makambo nyonso balobi c'est Mario c'est choquant. Est-ce que na bana asundola bana ya kokota libala kipaka bana te. Est-ce que Claude Machala azalaki mobola? Na obiso toyebi. Mais c'est son producteur. Est-ce qu'azalaki mobola? Quelque part tout ça analyse oui.
bato baolela baa na choc oui mais kobosana pete mutu soko ofinga mambaluku te na solo aosala asangisaka nyonso po choqué yo donc koloba ke Claude Machala azalaki Mario et tout déjà neti na poto oyebi ke mibali to poto ba Mario sur 100% 90% oyebi poani mais bazangi mbongo te te nangi na expliquer yo bazangi mbongo te basinde bazaka bazwaka ndako pona par rapport à makamba bambongo na bango ba budget na bango nde mwasi azaka na autorité ozwa ndako mne na moins cher ozo comprendre ke mobali yango mibali bapesa bango autorité wana mobali mususu mwasi mutazwaka ndako omona mikanda nyonso to ndako eza na kuma mwasi siko mobali ndenge wana obengeka Mario kaka t'as dit et puis gigolo moi je me pose des questions maman Chalamwana avait quoi maman Chalamwana avait quelque chose non par rapport à maman non en dehors aux artistes musiciens ou à sali succès a eu tant et belé na politique ou a eu lango pembongo elle avait quelque chose mais kolobake Claude Machala Mario gigolo wana ndezo sonné kitote so peut-être balingana bango ka relation ngote mais bakombo wana et sonné bien te Claude Machala zaki mobola te ke balokoti garçon mo azaki te ka Chaer ali bazui Chaer wana akomovana nda kwa Chalamwana et ana basi mususu ko balinga so kutieta musu na lupangu nina ndaku ne wana alingo changer ndaku te alongwa te a imposer au mobile yonde tika ndaku basé belé oui moi j'en connais même 5 a imposer mobile yonde tika ndaku no wana yaka siko mobile wana neti ninga ye na ndaku wana kolia makambo nyonso ye mtasalaka makambo ye mtasalaka azangi pe mbongo te bobenga mbala ngoka jigoloka t'as dit c'est triste. Claude Machala aussi c'est un politicien faut pas oublier Claude Machala azako produire Chalamwana après ba production les Mbingazor après ba production de ba bolingo ye okota na kati mais azaki non producteur alors pour produire un artiste il faut avoir l'argent il faut avoir l'argent il faut miser alors l'album est pelé pour Chalamwana sali na succès na ba voyage na ba concert toujours avec Claude Machala siko lelo Machala komi Mario et na boya on est purement africain quoi mais ce qui est vrai peut-être za na berère oyo ndenge ba procéder ezalela so mutakufi na ndako o falaki papa Claude landa kité peut-être à sali yango te yango la famille en tout cas, ils ont raison en tout cas place wana ils a à réfléchir bien te t'as dit mon conseil gratuit à to bali lelo mwasi na yo o balié na mbongo soki likambo ikomi kokanga la première des choses c'est la famille la première des choses c'est la famille ta ba finga kwa ta balinga côté informer bango ozoka famille wana ata balinga kaote famille wana ata bakipaka ote informer bango s'il vous plaît ata bakipaka ote informer bango c'est très important que o bomba yango la toyokana na bango te bombango on sa mamna ndenge na ba mamusu pe Sara ba makamusu pe Sara ba comment on ça là pour amoni a famille ngo pe ba na bango ne l'autre côté ils sont de pauvres tant informés bango na lobité que eza ka ya papa Claude mais wana eza réflexion malamu je peux faire et puis bango bazwa famille ya pauvre famille ya mutatika la famille ya mutu baza ba pauvre baza ba riche c'est sa famille baza ba ndoki baza ba tumalamu c'est sa famille il faut ça la mibeko ndenge ezalaka logique des choses balingo te bosola te zwa courage à otombola téléphone benga na minute mutu tete ndeko na bino akufi yango na ngana informer bino aucho kufa sikoyo asali crise tozana na ndako soki moyen akokoma awa sikoyo ekozala bobenga na bokoma soki moyen ezate tokutani na morgue cinquantenaire ngana zo précéder c'est tout mais aussi koyoka kolela ya ba mama oyo eza lokola bazalaka pena attaché te na mama Chalamwana c'est comme si non c'est comme si mama Chalamwana ndete zalaka beaucoup plus trop mobali na ye que na bango famille
moi s'il faut zaka trop mobile, c'est comme ça, c'est la réalité. C'est comme si moi barrière moi vous entre famille. Moi ça zaka trop mobile pas za na ka trop moi si. OK. Ils ala na ka bongo. Mais koloba ke famille on a bazaki trop chala mwana te. Nga na toto ta vidéo chala mwana tanga utobela gravement. Bilongi tout wana ezofinga Claude Machala. Bazaki na hôpital. L'hôpital. Regarde maladie na quoi donc c'est sa famille vraiment. C'est sa famille. Mais sauf que kobo sanate na famille ezana batu mususu balingaka ba relation na biso. Merci beaucoup. Très bien, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. La canisinde toi boy toke labo, toke koluka matière, tokoye la bino angolobi. Parce que la mort de Maman Tchalamouana, il y a beaucoup de questions dedans. La canissi c'est pas nous, c'est la famille qui nous révèle des choses. Oh, ezali malamoté. Lobio kole kalelo. Merci beaucoup.